Mboti na balandia tindika télévision za bino Christina Rajabu. Merci na bino ndenge bosala choix ko s'abonner na kati ya tindika pamba teto ela bino ba actualité to kitaka na source. Merci na Rifin qui sombe Papi Kelly. Merci na Malela de London les champions. Merci na Lucas Taya Jésus. Tokiti awananda kuya mama epela bisika wapi afandaka mama so epela boyebi bien za comédienne o asala théâtre o asepelisaka bino bo sepelaka na musala na ndenga sala rango bien. Ça fait un bout de temps mama epela amona na lisusu te akota ndako to ebite akota ndako par rapport ya nini to ya tokuti aza gravement malade azobela bili les okomela bino déjà na mandako na bino to solana poto yeba ndenge nya oloba par rapport ya malade azobela. Mboti mama epela. Mboti. Mboti. Santé que tout déjà tozo mon ozobela o que biso ozobela maladie ni. Na bandaki biso na chungina. Na beli chungina. Après ce moment il commis estomac. Après estomac nde na mwimba molo ko likomi na mbasu. De onde to mon evento boeza mbasu. Mbasu. Maman epela o ezambala liboso te ba boa kilo mbasu que zata 3e fois ou 4e fois pour na nini kaka mbasu ezongela ko kaka ba boa kila kaka yo et puis même na même likolo kaka. Mutango boka ngo abisenga ki alinganga mingi. Amone loka bapesanga te. Yango ka lokolo ya sepelana o yango bokela ngo mbasu. Suko fale ya ngapi na pesa ya takado na ndinga sala ngabwe. Namuna kaiti. Na ibite soko azali extraterrestre. To aza muto avivaka. To aza ka molekinzela. To aza muto atamola na likolo. Na ebinde te. Mais tant on le dit déjà que mutongo ebisa que alinga ro mingi c'est que yebi mutongo ebisa biso a été par les actes. Par l'exactement tout ça que tout ça ta idée à kolobaki pour eza bolingo mutako sala bolingo bakoza mutako non o eza bolingo te so mutalingo te nda ko sala bolingo bo so mutalingo ko faire souffrir yote 3 fois ka mutu moko na même place est-ce que eza bolingo te eza mawa ko souffrir ngabo point ko pona yo zo suspecter nani eza na kati ya famille na yo ou bien na entourage na yo ou bien na musala o sala ka baninga o sala kana bangonde ba ko sala bo pona yo ozo imaginer ko kyo zanani o kyo sala ka bloko bo 3e fois yango nazo ngande nzamba la kisanga mutango aibisanga ponga moko nakoy ko imaginer te nakoy ko loba o eza serum te donc nakoy ba o Viviane awa pas bien eza bien te nakolo ba oteza na dejo toka ekozala ete o génie moto ma wana ko imaginer alors to na ko imaginer na ko mobebisa na moral nanga donc na ko zo tant ko imaginer pour na moto saboite na osenga ndi mabele fungwama place ali monde na vana kiti boui et rozwi salimelai adinda na ina wa famille na e ou bien moto o ya nzambe tant baolana na butu etumba bango nyonso bazika balakisa bango na Molière so na moni loka bongo na Molière bwe bakalo sambola nzamba ko kisiango wani za pona vagence pour quoi na yebiete pour so na yebi bona okende na nzoto que ça na millier na bino musala te na yebite na millier na biso musala obi na sembula boni vraiment ko suspecter ba to théâtre bolingo ezate ba poison ba mbasu ko boma na bilo mwa bon poni ka ba théâtre basala bon poni ba mama wenzi basala ngote ba fonctionnaire basala ngote ka bino bozika makamyo sa mabibo china théâtre nga sa théâtre yote na ume musa théâtre na sa théâtre temps plein na ume na théâtre na koli na théâtre bazobi nga mama epela na zaina ajo na ngo sikote comprendre et on est en âge donc na sali temps ebelé déjà na théâtre na mona na ma théâtre te tant que ça théâtre boké nzonzi balombe mnukunde biloko ba servir bino ba bomem ngombe boule taba vous êtes toujours ensemble bo mais la pote qui faire obnoké on a théâtre kala ya lelo mabe koti makasi kala nini on est so botami okoli yo poza mutakala mabe banda na ibandela mokili mais eza bisika nyonso basala mabe te so mutazanga na posa salo mabe au salo mabe yango na bingi eza bolingo na kokomisa ngo mabe te peut-être eza bolingo na ye alingela nga na façon o so amoninga na souffrir motema ne sepeli peut-être ateka boutique ne na lokona nga
ce micro na kwei akia baloli na motalaka azi sous mo bénéfice na kwei go imaginer pour na été et là na senga na nzambe et rosé ça le mesika avandi adinda na ina bande ko nae soki te na butu tomba olala bazika ndako mobimba balo bate ko kura bate bougie balo bate nzambe na ngamta sali revanche. Ça fait combien de temps vous souffrez maladie vous dérange au sel combien de temps pour kotakinda? Oui déjà le 5e jour dimanche à jeudi 5e jour. Ndé to mona likolo vimbi boy 5 jours ka pamba ndé likolo vimbi ko monene. Oka 5 jours n'habite tso comme 10 jours akanaki ko monene ndé nini. Non taka faut ça na yeme lokwa nzamba leki bolingo yindi skwazo échec. Ozo se faire soigner ndenge nini? Nani azo assister on a été sur na théâtre bozana comité moko bo organiser mo comité na bino moko ya assistance ceux qui ne tozana malade na ka ya passi est-ce que assistance vraiment ils osana compte ya batu na bino théâtre yo sala musala ka ozo bata théâtre est-ce que bati que tozala organiser et bati bon pe batu ni tinga na famille na bon na famille na bango premier soin fonga mona na zwa et les autres après. So na baliga pasi bona bandi obenga na beli jusqu'aux ambongote non sandé. Organisation ko zanga te sika batu mi balé balé. Bon plusieurs personnes. Combien de fois organisation faisait ba yebi so que za information parce que ba membre ya organisation biso ya NTPC ba zala qui déjà informé ba on ba ça message ba on ba lui que non beaucoup ko zo aka image de côté tant que zo bela oloba bo panzango bo kaka mawe en tout cas les Congolais vous aidez les gens par les pitié do so bika mawe o edenga vous comprenez. Dans l'organisation ezali tout changer ndinga ko kila mawa na bato ba publier na éviter so ba sala publicité to ba sala promotion na bango ça va za lokumu menga na mona bilaka na mona prophète Nkonde Paul Dominique Liloba so ba yoka ka Paul Nkonde Dominique Liloba voilà père spirituel nga aloba amite aganga ate après anakati bana bilaka ezalo ko tata mfumuki mbango tata diangenda zomona ezaba nshawana ezalo ko la muto bolinga basama mabe ayibike yo sanunga mabe awseka oyebi suite nezani ma trop c'est regrettable mais avant la punition il fallait pas ça la boye comme de la 3e fois 3 fois na osangisango 3 et ça 33 ans âge à Jésus. Ben on peut se passer ma casse na vie. On quand c'est na âge à Jésus. Le 3 fois na sali na multiplier en fois 3. Et puis ça va 33. Na multiplier yi muto sala nga bona âge à Jésus. Na éviter ce ka oleka 33 ans à Jésus na makamalamu na indimité. Est-ce que comprendre bien aux se soigner na ba propre effort na yo moko. Ba propre effort na nga moko na soigner organisation pe ba ki ba ben na kana zela. Mais na zela na prophète Konde azo pesa jus lipa moli jus à pétrole ba lo ba keza yo boma batu et ça ba mabe yango zo bikisa biso soki yango tende ndoki asoli nga kala. Le quoi azo mélanger pétrole ou pesa melina lola et ça va bien et qui t'a monté monde naza très posé par rapport à mbas son abela naza ka jité na mona ke na ko malobité mbas li bosse comme nga munene boy et comme nga munene boy yango na 5 jours na 5 jours comme boy il faut naza jité ce qu'on a comme on comme non so normal douleur exacte pour des aboy la joie douleur na tchèque on a 33 ans hein on toka passe le quoi Jésus ba tobole ya otala ba nyata ekoti nzube ya otala ba nyata esete aoyoka akata motema lengo ngikokaki nga ana kati na oyoka passe mingi te isifina benga ka Jésus na soki makila na ye atingu ya na ye
passé long a défendre tambola ka bi Jésus na tambola na lingi muta edengate na lingi ku muta simba ngate ngamu kana sa effort na telemaka na bujaka nzamba osala elikanango traitement ozozo eza ya bokoko ou bien na ndenge ya kimonganga ya mundele na zozwa traitement non ozwa premièrement ya ndenge ya bokoko non na bandozo ya munganga te po moyen ya munganga ya mundele mbaso ba traitango cher eza malade mo basomba ngo ba 2000 francs de oyo neti eza bekoza 2500 taki ko nyata babwaki laki onyati na yebi te na nyata mai na nzela te eza pasi pongo na nyata obinde na tambola osoma place na tambola na tambola kitoko naza na vrai arche ouais na tambola kitoko na tambola comme na banga mabele c'est que sur na tambola na sima mais ça c'est mama Wemba ça c'est mama Wemba mais arche nanga ekomi manga na babiloko te soka via arche nanga na lakisa ngana loba mama nanga récitation na mama ngam na salango maman marchait pas à pas tenant mon bras on comprend déjà ton maman zo marche pas à pas asimbi na loboko yo otambo na pas ya maman donc na tambola na démarche maman nanga alinganga Dieu merci ya on tambola kitoko oya ko lula nga ya kokoka te akotela miso ilobi nango mama mbili ya belle donc mawa trop na moto azosala boye aoganye rien aomemande charge yango eza so mikumba te yango ekomi charge naokoki wera leli charge bongo ya olela nini akomemango ntina suka soki nzambe asaleli érosion te soki nzambe atumbi na ndako ne te akomema charge ya bomoto bwakoka te akoki komidie mbika akoti na ndako pena bato bakoti balali ye bimi azwi singa die mbiki na 33 zonga akabeli eza pasi bandeko batali bomoni déjà mama epele boyoki ndenge expliquer alobi ayebi te moto azosala ye boye alors bino batolinga bacomédien na biso baartiste na bino basepelisaka bino na bandako na bino bamemela bino bonne humeur alors boyede mama na biso ndenge nano aza na bon moi bozela te kaka kufa po bobanda kotuna ye Christina okende matanga te tomonaki yo na morgue te moment wango ya ko aider mama na biso na musika place boza apesa numéro ya contact bino mo bobengi botindele mo eloko ko sale bien azana besoin soutien na bino azana besoin ba don na bino azana besoin bo assister bo aider en tout cas à chaque fois bandeko nanga baidanga batikanga te côté na mona ke je suis aimé balinganga batunde baka websanga bango balinga kaote babanganga baka complexe nanga bato baka na ko remarquer bato baka balinga kaote bango balinga kote mko bakozwa bosalo boy bango ne bayaka so bayiso to linga mama pelami ai a traduire on ndenge mosusu balinganga makasi bako yedenga pe bayidanga en tout cas votre aimable comédienne wa Sexabino, la femme qui a fait entrer français la comique Mama Epela, elle est aussi modèle à sa façon azobela pour aider à la passe tellement nzela mino eza yango na oseka babito seka banguna pour kalate ba okufa boye denga na souffrir nazwa takisa mundele nazwa tamakasa otambola de na boye nazaki na 85 kg na minute na se retrouver na 36 na perdre kilo ebele poignet se traîne na lokolo donc faut récupérer santé pour mikuwa osona mina TV bakolo bebele pour déjà bande ko ba mabe ba milliers na bino mais yo vanda na milliers na biso poni basa ko honte bino ba journaliste vous êtes plus que nous quand nous abel oui ba tebe ba sepela note oui bien aujourd'hui ndima na mtunde ndima mno
Voilà, photo c'est pour pas se sécater, ils ont ça dans l'estomac. Ils ont ça pour se déflaquer. Donc voilà, on a sexa, batumto sexa, on a tenga mo fona zo musala na ko seki, komi seki ça. Tant yo seki on a seki moi passer ça li dosing. Ouais. Numéro contact. Numéro ya lopang. Non, on a eu un téléphone au qui au benga bazumba. Mais na bo numéro qui a changé hein. Nazola ta au côté 40, au côté 54. Yango no donc tolinga tindi na quête. Na micho za besoin quête, tu as besoin pour. Té, nazola après traitement na ozongi la arche. Avec ça après on a après temps qui bien santé zone. Donc Nelly mandika iba déjà que London City, bilamba na bilamba. Aiba pantalon koto feza mulongus. Koto ezala taille. Donc c'est pas malade yango. Na bongo doko ba pesa ka ngai, iba pesa ko. Meko yokati. Okande na oyoka. Okokate. Numéro contact est 081 24 26 246. Numéro na bana poto bazana ba ona. Bazana ngo déjà ba message na nga ba benga nga na numéro kaka. Plus code ya mboka ya musheni 81 24 26 246. Voilà so bengi ozu mama epela. Bambote na batu nyonso to bazotala pasi nanga o bazo participer na pasi nanga la minute oyo batutu bazolela. Pourquoi toujours elle? Qu'est-ce qu'il fait? Il est qui? Malheur à celui qui ne me connaît pas. Un jour viendra, nous attendons ma prophétesse et ça vient bien. Tu as monnaie dans Zambie. Tu sais pourquoi nous avons tous en vie. Ok. Voilà, merci Balandi Batali. Bozu numéro contact yangwana ce bo bengi bo zoyer moko ko yamba bino en tout cas bo aider tant oiseau bela tant oiseau a besoin ba aide na bino en tout cas bo hésiter te bo aider et ko ça la vraiment bien boss rifin qui sombe aux ara papa social maman et pela yo oiseau bela soko aider ko ça la vraiment bien Blaise Pascal na Montréal aider maman la biso anya muzo di depuis Suisse soko aider maman et pela ça la vraiment kitoko bote ne batunyo so oiseau ki liba ko olandanga na kati tindika ngala bino to kutani balasima na bien. Yuzu mona ke okazi batinga plâtre sima. Boma ba sachete wezo pepa na si chasser 08 pour mbongo ke l'hôpital yate. Il a que ça qui nazo souffrir. Le temps bat bomona ke non artiste muni na kangi kabakatana na sachet. Katika ke tenzi dra o tentero hein. Tentero eza dra moko ya pete ya léger. Na kalazo bambona panza ba cercueil. Bato ba sala couture bat ba bien. Yango moni ba linga nango toujours na tradition pratique. Pour na mbongo ezate. Pour nga mona ko zala na mbongo comme ça le kolomnene bote. Bon ya ko kita. Le artiste a souffert. En tout cas ba ko kanga mutema te o epela na bango. Soki bat ba yeba kenga bien te o epela bana bana. O epela na bango a sexa bango alongola ba stress. Il suffit kara naloba eloko moko na kimongo omona bango baseki bamsu bazala so kandeliki makasi baswai na mwasi na yama na machata ipela tongo na beta sindiki ya senkai malomba mazunga matinga madunda madinda kada senkai tongo mwasi na zoleka so ayembele nzembo na ka mwasi kandesila te esili de basepela nga baosunga nzambe pa kosunga bango oya kosunga nga aomona pe bolingo nzambe nzambe atika bato basunga te. Merci. Voilà, merci en tout cas beau aider maman la biso beau aider vraiment et que ça la bien azo souffrir vraiment azo kapasi ezo ça la bien te ACP sarabino tant bozana besoin bonne humeur botala ba pièce na ça la vraiment bien en tout cas beau aider maman biso numéro contact ezawana bo benga beau aider ça la vraiment bien ngana bino to kutani balasima bye.